Professeur Kouilou, Oyo a sali Moussala et temps. Ah, vous sali combien de temps? Vous sali précisément 3 étangs. Il fallait que ça les belé, mais que ça les n'a 3. Batonde ba mesanaka ko sala misala boy. To continuer ti na suka ndenge za. Tala mai ndenge fani ti rando eza 2 mètres monta ko ya wana pe ti na suka dongo zo mona mai kitoko. Tala mai ndenge fani na mazipa wana sengi photo chamis. Il faut éduquer ça rendement na ngosiko. Ferme. Ah, oh. Oh quoi? Oh. On remet Kabasele. Oh. Eh. On remet Kabasele. Pas mettre la main. On a télémité au Ngunzami. A télémi pensa on a télémi. Ah, télémité pas téléma bien. Téléma mal au monde. Téléma nan, téléma tout droit. Pas téléma au Bimalibanda. Voilà c'est quoi télémi. Ah. Au moins une profondeur. Regarde normal c'est. Au moins une profondeur à l'île. C'est un animal. Ah. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Voilà, très chers abonnés des Fantastiques Info Télévision. Mbote na bino, tozane sengo. Ya ko sale la bino découverte ya lelo. Na makambo etali mingi tokobeta likambo ya pisciculture. Kobokola mbisi na maziba. Oyo tozali na bandeko na biso, oyo bazali ba expert, oyo basalaka mosala emonanaka. Obandaki yango na ebandeli pe tokomi kokoma na suka lelo totala. Ekomi na niveau nini? Est-ce que mai ekoti? Eza na animation, eza na niveau nini? Yango découverte oyo tokosala na mokolo ya lelo tozali bongo awa na commune ya Sele. Na commune ya Sele, na direction ya Bouma, na kati ya village ya Mabwe. Donc oyo tozokita malembe mpona kotalisa balandi ya Fantastique Info Télévision, bami ya développement, bamoure ya nature, chaîne Nabino ya Ngoyo. Donc tout ça la descente malembe. Voilà. Vraiment on a des habits mo na musika ndenge paysage ya étang et tout ya mai ezomonana kasi bozala vraiment à l'aise na bakiti na bino pona tokokoma tina se tokotuna ba question ya koyeba neni mosalela salamaki pe mosala ekomi na niveau nini. Est-ce que c'est possible? Il y a la mise en place, il y a à levain. Alors,
c'est à travers cette vidéo vous voyez tous les détails possibles. Alors, Wana Bozolanda, c'est votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, Lucien Bokite, Oyo, Azo accompagné Ndeko, Nabiso, Azo Sala Mosala, Yakitoko. Voilà. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info. Bonjour dans la musique à Kunanenge, ma izokota, les autres vexés. Na eta mosusu pour na kota pe na eta mosusu. Tozo pousa na malembe pour na kolakisa bino yango. Voilà. Voilà, ah, il est. C'est parti. Balania Fantastique Info, fidèle abonné de Fantastique Info. Oyo, balandaka biso depuis kala, moneke sikoyo. Ndenge ezalaki pe ndenge komi lelo. Toye kota l'évolution ya mosala. Donc tozomona mai ndenge ezali kokota de part et d'autre. Et l'ingénieur basalaki mosala nango bango yo tokopesa mbote papa journaliste. Voilà, mais un peu qu'on rappelle balandi Fantastique Info télévision lisusu kombo na yo nani kombo nanga mabaya na musi na vandi na Kikwiti na bandundu na ye na kisasa wapo na mosala ya pisciculture mosala ngo wana nde esalaka po biso tozala na bana na bafamille. Voilà, merci beaucoup. Papa Mabaya Yeyo, Aouta Kikwiti, na kati ya province ya ex-Yabad. Pour Kikwiti, comment la province à Nîmes? Na Kwilu, na kati ya province ya Kwilu. Oyo, a sali Moussala ya Bétan. Ah, vous sali combien de temps? Vous sali précisément 3 étangs. Il fallait que ça les belé, mais que ça les na 3. Voilà, nous appelons des Moussous Oyo. Voilà, il y a Fantastique Info. Bah, yebi mingi Oyo P. À Kaboula Ramael et na Mbote Papa. Mbote. Voilà, rappelez sous Balandia Fantastique Info Télévision. Kombo na yo nani? Kombo nanga Papa Papi. Na uti na bandundu na Kikwiti. Tosala mosala ba mazipa. Presque tosala misato yango ezomonana ba mai tout ça. Wana ekomi kaka na ta finale ko chaba miss. Il faut batonde ba mesana ka ko sala misala boy. To continuer ti na suka ndenge za. Tala mai ndenge fani tirando eza 2 mètres motako koya wana pe ti na suka dongo zomona mai kitoko. Tala mai ndenge fani na mazipa wana esengi photo chamis. Il faut pesa rendement nango siko. Voilà, merci beaucoup. Alors Balandia Fantastique Info, Moussale Salamaki, Fantastique Info tu le toujours que tozali ezali radio te ezali télévision, tozali bilo to salaka et monanaka na misu lelo to eko sala un peu mesurage et longo na ba ouvrier ya ferme ah oh quoi oh okomi kabasele oh eh okomi wana telemi te wangunzami atelemi penza wana za telemi atelemi te va telema bien telema mayo bomona telema nan telema tout droit va telema obima libanda wana si wa telemi omoni profondeur Ngira ndo amase. Omoni profondeur alizi. Ah, wana profondeur alizi. Ozoma. Bomeka na open nzete nano. Ami. Boka pe nzete otala nzete parce que biso nde tembe. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info. On met le bon à jeter.
Bon, voilà, tout le monde a mon dîner, mais il y a un nzete. Quand on était à la quand on a la caméra. Au tout dit déjà. Hein? Tout est en tout droit. Tiens aussi droit. Profondeur. Le profondeur to zwa boy. Yalizi. Ponga wanaza na suka pale. Omoni pante oyo. Pale oyo. Tio wana isika za tio. Tio ya pression. Eza wana. Donc tio pante. Pante kititi. Izi va sala bon. Mais jusqu'à présent, on a compris. C'est moi, mon dîner né. Yeti ndenga za wana telemi. On a télémité. Eza hotel mat. Jama boy. Eza hotel mat ndenga za wana. Eza hotel. Wa matena nini. Maman c'est. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info. Bozo mon étant. Alors, tous mes gars, vous pouvez mesurer na boito tal avec us. Mesurer na. Mitera bino moza ba ouvrir à faire mes botal là. Pour nous dans la précision, ok? On est banina combien? Voilà, donc mesurage est tout ça là, des caméras au katana. Tu banine 21 mètres. Donc tu comptes le roi à 1 mètre. 21 mètres ti tu pousses ça niawa. Tu pousses ça niawa. On est sur combien de mètres là? Donc on a 39 mètres. Voilà, donc tu as boyer le rôle là 19 mètres. C'est le roi 19 mètres. 19,9. Donc tout à 20 mètres. Il y a un autre. Tout ça, est-ce que tu as 38? Ah ouais, puis quoi, 9 on y est. Donc, il y a 38. Donc, tu as le roi 18 mètres après. Toi, tu as ce qu'on a moulay. Toi, tu as moulay. Voilà, donc, comment on compte ce qu'on a moulay? Wana. Rien. Sinon, des bagages herbe abandon mesuré babi la mao. Tous soient oyo. Valisi. Ati. Tokotanga tami balé. Omoni maziba. Kuna monani ekozala déjà 18 mètres. Mais surtout les kotoyo est comme vraiment muke makasi. Omoni kotoyo maziba ezalaka valé. Hein papa. Tindenge eza wana eza maziba ezalaka valé. Neti ngambo wala kuna eza ngamba bato. Bon, soki ke toke kuna ata toke kuna te, mais maziba tindenge eza wana soki ozana valé eza donc vaste. Wana nde eza na problème moko te. Lokola vale wana kuna ipanzana. Koto eza lokola source. Koto eza do ko expliquer ya bwena mukose koto eza source. Source yango wana vale nyos na source eza moke. Bon, c'est na ngwa singo ipanzana. Ozomona. Eza na problème moko te.
Pour dire au pays, ça dit à séparation. Côté lise, mais ça va. Non, parce que dans le bel mon dimension d'été, ça la mais ça les côté bandi mouké kune fongami. C'est un mot, on a pas valer. Vraiment, on a talent n'engé salia. La vidéo, ah, ils ont vraiment ce beau mesira, mais très bon comme mesira. Ah, ils ont mouké ma casse, kune qui ça les fongami. Ezaka digi moko eza séparation. Digi oyo ezate lokolo ezana bénéfice ne. Digi oyo pona bino problème nango eza nini? Po diga séparation ya liziba oyo. Ozomona. Po tango to tiambisi mo mbisa mata koto oyo ezate po koto eza liziba bato. Omoni tiyo wana biso bato tiaki yango. Tango to tiambisa wa ifale to kanga tiyo wana. Soki to kangi tiyo wana mai koto yo tonda eko bando bimisa na tiyo wana. Ozomona ndenge eza eza bongo koto obia eza liziba bato koto bino te si bino bon na bino ngo ande bache persi te ta persi ngo yende kuto ake kuna na zamba bato tala omoni bon na ngo persi ngo koto eza na ngo problème o mesurer te ko koto eza donc so tele eza koto eza mukie donc nous ozango boye koto ozo mesurer pour na koto digo eza digo ya liji bana bino te liji bana siko étant monit koto parce que fongola ki ngo boye ngeza biza la mo mesure moko koto yo ozo yeba te jour to yaga problème ko yaki pona maziba koto eza mana bino te et l'autre ozo lo bande ngo wana même o mato eto sala ki boye créer ki problème hein et créer maman na problème donc malgré ça donc tu conclure que était ali na forme moko il a 20 sur 20 c'était par rapport il y a citation où ils allaient sur place dans le terrain il passe les c'est ça non on a lobby parce que y ont conclure boyer était ils allaient 20 mètres sur 30 était vu que espace les alités c'est ça voilà et là clair pour notre du Cameroun. Voilà. Oui, papa Pitomoni étant des bossali, ils allaient na forme moko régulière. Alors même à côté approfondir, tout le monde côté un peu botiki, ningo dinaji kuna c'est côté ordinaire à répondre. Ngana va répondre. Mazi batindenge za wana basala ngo ndenge moko te pona nini. Po kuna côté bambisi babotaka. Kuna nde esika balala côté baye baboti. Pourtant, chaleur à moi, wana ezo beta, ezo kita tina mai tango ezo sima na ba maki wana o baboka wana, yango wana nde non chaleur wana, yango wana nde sala ke mbisa salini aboti. Jamais ça la profondeur nyonso ndenge moko uniforme te. Po mbisa ko bota bien te. Mbisi pe alinga te do profondeur makasi te. Mbisi fallait zala mupanzi neti boye baye basali banda kuna bango tout sati kuna nde bake balali ezate ke bosali mazi banyonso botimoli ndenge moko te wana ezala te kuna neti eza bien ozala bongo soki baye basali banda kolala nde bake lala kuna mazi bazala bongo. Voilà donc wana vidéo zo landa partout bande ko landa so na partout ba recommander parce que to mona so totali to moni ke za vraiment mo couser makasi car poto olobi ke zali maternité ya bambisi kuna nde zali sika oyo bagenda rolalila donc ça laisse on laisse tout le monde à commenter par rapport à cela parce que tozali université buissonnière o mutu na mutu o peut être bino ba confiance boyaka o pesi makanisi na bino mutu na mutu rota bongo donc to conclure déjà pour na temps oyo ezali na forme moko régulière te vu que il y a des aléas et komaki par rapport il y a place et ça li que ezala vraiment droite c'est ça non? C'est ça. OK. Total la remarque pour la deuxième état. Alors papa puis bon on est au moni temps yo. Bo ba ko tia combien de mbisi? Bozana ba calculer bo sala ka bo proposer combien? Bon lokola ba beta o nyonso calcul nango eza il faut kota 3000 à 20. Wana après une année ou bien après 2 ans c'est le calcul na ye moko mama azu rendement na ye. L'état non on a gagné l'état tout ça on a liboso na nom par exemple étant Zoé 1 pour le truc non au Zoé 1. Alors na Zoé 1 bon uniforme na on ngezali obi ke ba ko calculer yango ko chata 3000 à 20. Bambisi mélangé. Bambisi mélangé. Bambisi mélangé. Sauf que mungusu
sauf que mongusu eza carnivore aliaka bandeko na ye. Mai mata wana tala. Wana mai suksi hein? Suksi oyo ezomisa koto yango wana. Ok. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info. Tout passé dans deuxième étant, on a bengi Zoé D. Alors, comme c'était prévu dans le contrat, on devait y avoir érigé étant à 20 mètres sur 30. Alors, bandeko, moi, ils ont côté. Moi, dans le monde, il y a des roger au salle à matin, c'est qu'on a zoomé qu'on ça c'est dingue, ça les sikon. Mais ce que Boukani Kuno, moi, t'es un peu dans la danger, t'es. Hein? Ngana zo mona kana otuna la question ah il fallait retourner sécurité il y a dit que koto na moni zata wa sécurité koto yo yandene il y a dit que tana ni ta kuna ta la image en ligne moni sur la action oh les risques étaient pour na bambisi ya ba ota koto risque ndenge nini oh koto nyonso liziba oh liziba. Mais moi je pose la question de voir que est-ce que les bota bambi no buka na te mbisi ki maté les bimi on ba 3000 à 11 3000 à 11 ça à 11 on a 700 francs 700 francs fois 3000 c'est beaucoup d'argent hein? Oui ah c'est mbisi maziba po zo rendement kitoko il fallait otiape mbisi belé tant otie mbisi belé et vandi jour ozo vider ba mai ozo pe rendement kitoko mais so otie mbisi ndam jour o pepa et bimi pe ndam oh bat babando pc bat boye et comme ba raison mais otie mbisi ndam net maziba boye il fallait otie mbisi belé. Mais le but 3000, mais 3000 ensuite alors un biso va y avoir une à qualité à la moto sous quand bambisi aba kotia on a mai batala omoni on lobi ke mbiso souche ya malamu eza bien net ba Congo sika wana mitera ah pour mesurer comment mesurer au total on to yeba déjà to conclure déjà na ndenge mona to mesurer pour to continuer si ça mara munyoso oyo zo engo. Voilà, donc, on continue toujours à voir. Dans l'état, il y a Zoédé. Mon sobo fongo là, par exemple, Bambi, là, c'est Koti, et t'as une moine, c'est quoi, mais qu'on mesure? Nani, si moi, qu'on mesure total. Bon, bah non, mesurer non. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Tout le monde qui n'a pas moins les qui a qui zamba kasililo n'a pas moyen oyo maman Zoé ache en place. P na force il y a équipe, il y a papa papi, na papa maba il y a lelo tout le monde yawa et comme vraiment un endroit à visiter, un endroit il y a roboko la bambisi, un endroit il y a business, bah étant yangoyo, ils allaient vraiment nakosi là et tikali quelques corrections. Alors papa papi to bonitiko langa mokuna ma ezali ko papa mabaya. Maman ezoketa quel est le projet où ils allaient disponible nesika ma ezokende koto. Oh non c'est ça sika ya mama Zoé. Oh non c'est ça ya mama koto pe sengeli fallait ko sala ngoma ziba. Po to suki awa to comme na 3e maziba. Koto pe za kere ya mama. Ndenge bomoni aza okata kuna esengeli fallait ko sala ngoma lisusu maziba. Ndenge to kati boye fallait ko sala ngoma. Donc ce qui est maman le dit que sali par rapport aux gens y moko. Si je vais mettre sur le sol pour la 3 mois je vais oh besoin mon déjà ndenge tere fongami besoin mon yango wana. Donc voilà, balade Fantastique Info. Tout le monde ndenge ezalaki za malelo ikomi baitan. Donc moi liloba suko loba ezali nini pona descente ya mokolo ya lelo. Bon pona mokolo ya lelo parce que ndenge tozomona eza lokola donc finissage ya suka mais moi ba mike etikali la petite correction wana po totia mbisi il fallait to finir yango après totie mbisi pona mbisi wana totia il fallait awa ndani tokofongola mai wana après suivi nango tobandi kotia mbisi ti tozolandela yango ndenge
mai ezotonda na mazi. Voilà, papa papeloko abakisa ezali opusa na s'il vous plaît poto yoka malamu. Nanga nazobakisa boye wana tokomi na suka. Kokoma tokomi na suka préparation ya kotia mbisi ndenge ezosengama. Sikoyo droit na biso oyo tozala na suivi ya kotala ata une semaine ou bien ata 2 semaines ya misala ndenge ezalaka. Chaque liste tozwaka $50 ya suivi nango. Mais soki mutaniso mukolo mulisi bandimi so aboyi na yebo sa suivi. Soki andimi apesi biso confiance. Soki aboyi boy peut confiance na biso. Oui, parce que obligé de travailler avec bino. Ça a problème te. Pour les obligé te. Mais wana ezalaka na mutu nyonso na technicien nyonso. Ndenge mosala ndenge ezosala. Parce que là on calcule $50 wana tisi ko bambisa ocha un jour a besoin que sambongo asali betin kozonga na mbala moko to fo azela ta 10 te. Il faut que mbisi eza tochaka après 6 mois bien 8 mois bien une année au fongoli obimisi rendement na yo. Ya ko leka pe oyo pesi. Voilà, merci beaucoup pour la fantastique info. On est dans le village à Mabou pour la découverte. Il y a Baïtan où il salami awa la concession. Il y a Mama Zoé Oyo. Bozo monde na ba image avec les sites belli pour continuer Baïtan. Donc nous avons appelé ça ma casse d'abord à rentabiliser où il a dépensé 3 étangs où ils allaient déjà sur place awa. Malano ali bosser au téléphone fantastique info télévision. To sengi na yo s'abonner. Puis partager vidéo na bandeko mususu et kozala malamu pour na développement ya mboka na biso. Zambe apa mo la biso to kotani mbala ya sima. Bye.